Il y a général des FAO, Bazali, qu'on accepte l'émotion à Bangou, en tout cas, ça fait mal, ça fait. Et que ça la passe. Banda to banda ki to mona katsaka kombo adios bato to mona na biso bango comment ça fait quand on m'a demandé non mais non officiellement comme venir participer la vérité soit qu'il va faire la négligence moi qui t'ai dit mbongo ngai natala l'émission et mener babisa dans la piste makoya na stade de Martin na francophonie papa wemba ute ko bela makena concert ve de fa nzoto ya bete makena concert on a katikati bisika on a morgue en tout cas ça passe na roko kama ko supporter l'émotion te tout ça langa bien te ça la passe ko sombele bakisi Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 euros, 100 euros, 1000 euros na yo. Contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela la page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode ya paiement soit PayPal to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité à 100. En tout cas, t'es bon, en tout cas. Allô? Voilà, le courage n'a pas d'âge. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire qu'on est censé de vous informer en temps réel. On est là en direct. Il y a aéroport international d'Inti, le Place Bongo, rapatriement. Il y a corps, il y a général des FAO. Et qui dit Bongo, comme on a l'image, les ti nakati ya morgue, il y a 51 heures. Merci beaucoup Kevin d'être là. Et puis pas trop de commentaires. Image avec Kevin. Mais merci beaucoup na tout de près, de partout. En tout cas, merci beaucoup. Suivez. Familial, et à côté il y a famille, il y a général des FAO. On a zali bongo ba frère, il y a général des FAO. Bazali ko l'accepte l'émotion à Bangou, en tout cas ça fait mal, ça fait et que ça la passe. On est là pour vous informer. Mais moi, nga moto na ko sala commentaire, nga moko pe ki na boki bonga ibo na ko yoka passe oyo
perdre icône ya musique congolaise à Tikibiso et puis aujourd'hui rapatriement na ezali. Alors on est censé en tout cas, on est censé de vous informer mesdames et messieurs, peu importe le climat parce qu'il fait. Vous voyez encore, il y a des questions qui se posent. Pourquoi les musiciens, est-ce que ezali, est-ce que donc comme ça tout ça les programmes ensemble tout limite communiquer ensemble avec tous la famille identifiée ça t'as des donc il y a dit et alors il y a un petit qui tant qu'il y a des grands musiciens il y a un commun à Komaki bon et en plus de cela dans le Bakissa des fois ils parmi les musiciens oh il y a teki musique na biso rumba na biso na monde quoi na monde partout des fois ils mettent dans stade à minene plein pas souvenir autour donc c'est à dire il faut vraiment te pesailler avec le coup mounioso, te reconnaître oh il y a ça pour la musique et tant que musicien moi je le reconnais en tout cas azali musicien munene na kati il y a Kinshasa il y a Congo il y a Afrique il y a monde mobimba impression il y a mawamingi parce que artistes musiciens lokola des fois au baza mingi te et puis en tant que bané Congo ça manque makasi donc ils ont tout makasi parce que azaki na talent o ezalaki que indiscutable un très bon chanteur un très bon danseur un très bon compositeur et puis alingi polémique te simplicité wana bokoso ba musicien ndenge wana wa au siko ekoma kaka ngai kingai mais ça c'est rare donc pour ngai ça
vraiment mais tomoni na ngambo ya bino ba ne Congo tomoni net moi négligence moi bo ndé tara ba télé misara ba banderole tout ça na ngambo ya bino il y a le côté salami président Massoum. Non bon parmi ba défauts biso ba ne Congo tozalaka un peu malili to yaka ndé retard mais lokola zolo ba boye eyebani tout ça à partir de lobby yonde mutokolo ba mususu bokitisa po il est trop. Donc, vous nous assurez alors? Oui, je vous assure qu'on va se rattraper en tout point de vue. Non, bon, d'abord, merci la presse. Vraiment, il y a Koufi, mon général, vient dans la Boyebi. Dans la Boyebi, ça fait 36 ans. Donc, Sangwana, les Alaki, pas si mingi. Donc, merci na Batou. Pour les Bazaki, na Yaoundé, merci la délégation Nyonso, merci na Batou Nyonso. Vraiment, on est là, Yaya na honneur, merci na chef de l'État, merci na Premier ministre, merci na Batou Nyonso yo. Baza pour soutenir biso na douleur oyo. Merci. Pour ya Koufi wana, yo miso mon artiste. Ok, tout ça na Batanga, il ne faut pas attaquer les autres. Au moment bango c'est ça. Au moins même na bolingo tolbaka soki miso telinga pona pa masolo robetelanga. Yo mo singa miso telinga obalanga soti muteza bien na chambre na koyo kote et on a comme na poste na do. Minito le mama be ya matanga tuna mama lié na ebembe. Minito biso tum télévision na succès comme na ye de fa. Ko ilanga makamuteo balobaki boye mama musique to bimawa. Yo le on a ko faire terre. Mandé sous qui se changer peut se changer à Congo. Ba ko bien TV barbe cils paupières masasamba na se mona tanga te pomba na balali te. Keba ba ko beso ko mapamba na quartier à Batota. Veleta na koma kuliti te obenga musu bien si ya bien si. Bien veleta ra koma musaka kaka. La chambre musaka na okyo lobi. Obeli au capitaine senga na kiteni. Potentiel matasike comme suka. OK, c'est matasike ba na mai na ba. Ngata elle vient na Côte d'Ivoire on n'a pas de tortille. So na ina ye anga ke Côte d'Ivoire. Anga ke Cameroun. Na musicien nyonso mutaleki 40 ans papa. Oh toi na 40 ans il faut se rozar. So le qui a 40 ans banda ko ma docteur a totono. Ka uti pa moi si OK mama ko moko boye. Obeti concert OK beta concert o uti na avion OK beta concert bâtiment cœur aussi à cœur. Donc au commis docteur a totono moko. Donc à moment maladie chérie moko biso moto ya na ngwa. Wana maladie moko boye yo moko ye bien. Le fort yeb saka muninga na yo. Vous voulez vérité soit qui ne va pas faire la négligence. Moi qui t'ai dit mbongo ngai natala l'émission et mener ba bisata na piste makoya na stade de Martin na francophonie papa wemba ute ko bela makena concert veut de faire nzoto ya bete makena concert léon na l'animation seulement ba kena na Côte d'Ivoire mon équipe bien mais botika ya kene point Cameroun te na Côte d'Ivoire va Cameroun ouais mbongo na ya je se dit que va pour faire mbongo papa ya donc quand on est là le premier salut peuple congolais bien parce que business story internet sur le paquet non pas vrai et oyate ba eti ba ibia ngo ba Camerounais ba kundi non business bino na bino presse to monique comme ça. Alors retard ni ça retard on est qui dit à quoi pour et comme les 4 les 7 si aujourd'hui est comme le 11 ezaki parce que les fois za moto munene na icon makambo na ye ekomaki na niveau ya gouvernement et puis esalaki ke mpona mikanda quoi donc fallait basala baformalité nyonso po délégation ezalaki abakende japon yango toyebi patient comme lelo mpe koye donc oza na esengo ya mpona mpo ade mena pasi mais bato balandaka bino bafani na bino batéléspectateur babino baza na ngambo là-bas baza un peu décis comment na grandeur ya défaut et puis na accueil ya boye esami lelo les gens bazali décis par rapport ya accueil bato bayambeli défaut na ngambo ba mission voir même na ngambo na bino pe il faut ça passer parce que aza star moi munene omona bandeko ne bamisien baye te bon toyebi bankadita na bango te mais ça fait mal parce que aza moto asungi musique congolaise pro surtout baartiste comédien na bamusicien donc aide bango trop vraiment omona lokola na grand ya mboka oyo toyebi o peut-être tokotanga bakongo nango te défense okena na carrière na bango et puis na mabondele komona bango te na ça fait mal, ça fait très mal. Donc mal vraiment, mais
nzambe kaka emutu apesaka ye mpe kaka moto abotolaka esalinga mpasi kasi nakokaki te koyoka sango ya defois okende defois akufi esalinga mpima mpasi makasi ezosalanga mpasi komona lelo defois na katikati ya bisika oyo na morgue en tout cas eza mpasi nazokoka ma kosupporte baémotion te ezosalanga bien te ezosala mpasi mais kotala des fois azali bongo grand azali bongo icône ya mboka na biso tomona baicône mosusu bakufa papa lutumba papa wemba organisation na bango to mpe akei elwa na bango ezali boye te c'est comme si corps ya des fois ezali bongo négligé na ngambo ya bamisien to mpe na ngambo ya gouvernement non eza négligé te gouvernement ko négligé jamais général des fois po aza artiste moko monene koya ya mona nzambe ezalaka boye eza na bato mosusu baoyeba bato mosusu baoyeba te des fois azali papa moko azali problème na motu te bon eza na bato mosusu bayebaki bato mosusu batikali na nzela baza na nzela bazoya mais banéglige corps te nangamba bamusicien tomona bagrand tolobela mingi bagrand des fois azalaki grand quand même comment on a bamisien ya kocompte ata grand mort sur place azata par Adolphe Dominguez na ntango ya suka tokoyeba balingaka yo na esengo mpe na mpasi po même bible ezolobaki tolela na baye baza kolela donc ntango baleli na biso te seke bayebi place nini bazali mais général des fois azali na problème na misien moko te azalaki bien en tout cas aza na problème na motu te alors boyoki baintervention ya batu boyoki bainterview nde tointerviewe batu président Adolphe Dominguez balobi baartiste et comédien Baptiste en tout cas batu balobi par rapport ya corps ya rapatriement pardon ya corps ya général de FAO et ben général de FAO bakotisie na morgue bakotisie na ndako ya malili et puis tokozela basala programme mpona kobimisa nzoto na ye tokoya lisusu lokola na bomesa noko informer bino toujours na temps réel en tout cas merci beaucoup na bayeba surtout merci en tout cas na bayeba surtout ba motivera biso ça nous fait tellement du bien talara musala o olamuki na tongo depuis 7h du matin j'étais à l'aéroport et puis botala ngonga o tokozonga beaucoup moins Jack il y a l'obscurité qui commence hein il y a l'obscurité qui commence en tout cas et merci beaucoup nabato bazaki au four un moulin pour la Sabino, la Sabino, vraiment au travail à qualité. Merci à toi derrière la caméra, Kevin Leou, je répète encore, merci à toi, Kevin Leou pour le travail. En tout cas, big up. En tout cas, nous sommes lembi, oh là là, nous sommes lembi, tu es informé bien toujours, tu es informé bien toujours. Big up à toi depuis Paris, depuis Paris, les grands boss, Trésor Bakalos, mon boss en tout cas. Big up à toi mon boss, toi cause de la caca, je sais très bien que l'on était ma promesse na au Koko Kiseango. Big up aussi à toi depuis London, Mère ce Bomolo, mes condoléances en tout cas, capote Mère ce Bomolo en tout cas, on est ensemble Karine Yama, mère Fatou Ilunga depuis Paris. Et pour finir, Laetitia Nzouzi Mwanza, la femme posée de Switzerland. En tout cas, merci beaucoup pour le soutien. Monsieur l'honorable Jérémy Moukani, elle a toujours ma promesse au tout. Et quant à moi, j'ai dit une fois de plus encore, tonton Imak, je te salue. Bye bye chez vous. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmag.